Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandeko no surtout oyo bakozwa libaku ya kolanda biso sur voie internet na chaîne na bino bolingaka mingi la voix céleste o epesaka bino batualité na temps réel boko comprendre awa maye oyo etali makambu ya mboka tokobeta yango awa bo comprendre toza wapi tozo kende wapi pe koshuka boni bandeko bele bozomi tuna mutuna me antibal azomona na te to pesa ki bino déjà nouvelle ya antibal ke azalaki hospitalisé vraiment bela ki vraiment donc ba jour no surtout boko joyeux te biso nde ba tozo leka pour que to combler moi vide oyo mais to lozo ba toujours ndeko oyo lingaka antibal pe ne be missionné asalaka to lo bate na la voix céleste. En tout cas, vraiment, sur Okolanda, émission Oyo, ce qui peut dire contribution à yo, parce que ça toujours kaka chouki, toujours hôpital, Kolande la bas scanner, tout comme ça. Donc, ce qui dit vraiment contribution en antibal Oyo linga mingi, et kozala malamu mingi, lelo awa toko beta macholo, ya mboka bo comprendre, toza wapi, tozo kende wapi pe, et ko shuka, boni na lobi toujours. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabino la voix céleste oyo et pesa kabino actualité ala yini bo comprendre mai ozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya mboka na moni pe na Asie na Océanie na Afrique mobimba en tout cas vraiment TV moko ba yikesi ba tondi déjà balobi awa la réserve akomema biso na ngambo nini. Lelo awa tokolobela kaka point moko à l'ordre du jour. Tokolobela na est. Lelo na kumbibilo na est. Bo compagnie mayo o elekaki na est. Lundi, mardi, mercredi et lelo boko zo. L'intégralité no soboyeba est-ce que tokomi wapi affrontement ya makasi et salamaki bayi wazalendo na groupe ya Corneille Nanga AFC groupe ya Corneille Nanga donc bayi M23 groupe ba rebelle boko jwa bilan awa wana ebisibino ya tant de morts il y a plusieurs morts plusieurs blessés boko jwa yango ape boko yeba vie ya population eza na lolengeni ni wana source e wutu wapi na société civile ya non Kivu. Donc précisément l'affrontement de salami na Massissi. Donc on a une intégralité awa. C'est parti na premier point na biso na lobi toujours bo s'abonner na esibino bozo zo awa ba affrontement o salami ba yi wazalendo na ba yi M23 na ko pesa bino bilan combien de morts na ngambu ya yi FARDC to ba yi wazalendo pe na ngambu ya ba M23 to groupe ya Corneille Nanga. Awa bino moko bolandaki bakor oyo eute ko signame entre Rwanda na Uganda ba renforcer ba frontière na bango. O lorsque bango ba renforcer ba frontière na bango, leur but c'était quoi? Awa tozo lobelango aboye ba but ya renforcement militaire entre Rwanda na Uganda. O lelo oyo bayi M23 bayi composé biso RDC tokende vers dialogue. A on a deuxième partie moko on toko sima ba bokoyeba même barol oyo ya bande ko mususu oto iko benga ba soit-disant ba congolais mais bayi ko participer na magui na mafia pe pour que bana yimboka ba kongomani ba continuer ko kufa pona bango ba kozwa ko toujours ba minéré na biso awawa na nuit ya lundi mardi mercredi et alaki o pesimbwa mbwa boyi na Masisi na otangela bino na ba cité oyo et alaki donc o pesimbwa mbwa boyi et basali déplacement ya population ba déplacer population na coin wana jusqu'à présent bokoyeba est-ce que kalime koti to
bafrontima ezo sala makaka parce que ba arme lourd et léger et beti na lobi ba kufi et belé beaucoup soit intégralité awa. Donc d'abord pour vous comprendre na biloko oyo et salami na Masisi précisément na ba village na Ikotanga Kanzenze bato bayebi Masisi bien Kanzenze Kanyanshi Muyeto na Nyamuta Nyamuta. Donc lorsque Bayi M23 na Bayi Wazalendo bandongwani na yebisi bino ongana lobaka toujours putulu etikali putulu emati dijo putulu emati me makala etikali na se na ngambu ya bayi M23 bakufi 500 rebelles bayi M23 bon vérifier information et plusieurs blessés. Le renfort eutaki wapi euti na Rwanda na Masisi wana renfort euti na Rwanda bayebaki déjà eloko banda ko préparer basala yango moni bakendaki ko s'associer na Uganda ba signer ba coopération militaire et ba kangi ba frontière tout ba sécuriser ba frontière na bango bayeba déjà banda ko préparer kumbo ko affrontement moko makasi. Il fallait basala mais bravo yo okolande miso o koma kaka bravo na bayi Wazalendo na musala o basali mais gloire soit rendue à Dieu. Population ya biso bakufite parce que ba protéger qui population bayi Wazalendo ba lobengani ba longoli population ba pousi yango musika ale ba tie sikoyo ba rebelle na centre bandi ko poudroyer bango na ebisibino na pesibino bilan c'est 500 morts ya rebelle oyo bakufi na mituka oyo Paul Kagame alga ko renforcer Corneille Nanga na bisika balaki wana na Masisi wana na mituka ba bombarder no pa bayi Wazalendo en tout cas bisika yo ezwami yo pesa bravo na bayi Wazalendo na musala oyo bazo sala ba frontima wana esalami nuit na bibe ya lundi mardi et mercredi. Au moment où je vous parle maintenant, ne calme et koti. Le calme et koti na tongo ya jeudi ya lelo. Ne kimia et koti ba y FARDC na ba yuwazo parce que tango wazo bunda FARDC ayiko seconde bango nde omoni ba repousser ba rebelle mena ebisibino ezalaki a debandal ba rebelle ba kufi ebele na presibino bilan c'est 500 morts. Sikoyo awa sikoyo nde biso sikoyo maman na likambo zali awa sikoyo tozo kende sikoyo na ba développement ya makasi pour comprendre ba réalité. Awa biso ba frontima et salami na est les deux parties FARDC pardon ibayi Wazalendo na bayi rebelle ba M23. To tourne mutuna communauté internationale est-ce que a sali déclaration Union européenne est-ce que ba sali déclaration mais oh bango ba lobaki que cesser les faits. Les deux parties, tout solo là, pour trouver compromis parce que population a continué toujours comme on en passe, pe na lobaka toujours boye, bande kobele obolanda ngai boali na est, boye bake biso na bino en tout cas vraiment toujours compatir ensemble parce que passion bino bozomona et alinde ba congolais nde bazomona passe. Biso pe awa to musika biso pe toyi komona mpasi souci ezali o tata ekola zo bunda ya makasi pour que a mettre fin arrêter et moroji wana na guerre o ezali na est en tout cas vraiment esi là pour yemoko alakaka bino yango que akosala tous les moyens na pouvoir na ye ya kosilisa guerre ya est. Mais maintenant le mal c'est quoi? Baye o baza ba partenaire na biso privilégié lokola les États-Unis d'Amérique bango bakangi munoko bazalika ko condamner na maloba boy mais en réalité ce sont eux
communauté internationale na Union européenne de bazo renforcer ba rebelle pour la kosala shit na ba na RDC. Yango moni awa nga nazo lancer message na autorité na biso. Parce que awa mena ba komi ko imposer biso malembe toke na dialogue vers wapi au médiation mutazo jouer yango Laurent Jojo wow. Ba yebisi biso to reculer et ba M23 bazonga et biso pe FARDC to se retirer to ba wazano to se retirer pour que to luka terrain d'entente. Mais biso to se retirer to sali cesser le feu mais bo moni bino moko ba M23 ba fungoli sous fait. Les allocs ba sali sa biso ba Jean ping pong ba memi biso na distraction ya ko kende ko négocier. Autant que on sala plus to kende na distraction bango ba M23 bazoko se préparer à conséquence. Leur souci c'est quoi? Batu bazo comprendre te awana bi bo s'abonner de mission. Leur souci c'est quoi? De prendre Kisangani et de prendre Goma. Pour ça bazuka ka ba ko wana no soni balé wana directement ba ko imposer biso dialogue par force. Na bibe ba ko imposer biso dialogue par force. Maintenant on pose la question. Ba kongomani o bazo kufa na est. Ba ali bibolete ba iba diamate. Pour ce qu'on tali degré ya ba congolais ba kufi na est. En tout cas té oyo biso nyonso tout obini azo sala émission oyo peut-être bino ozana poto ozo s'occuper na makamuno tout mais biso awa tozola la pongité en tout cas tozala la pongité komona bande kona biso na est ndenge nini bazali ko kufa du jour au jour et bato oyo bazobi benga ke bazali ba partenaire na biso privilégié kaka bango wana bazoke ko renforçaka ba groupe rebelle yango bolandi message oyo connaît nanga utai ko sala haiko lobake non que le neige qui lui plaît pour que bango ba sala retrait et sengeli to kende kaka na dialogue o dialogue wana bango moko bazoko imposer ba couche oyo ekoki ko participer na kati ya dialogue. Tozomi tuna mutuna lorsque toko kende na dialogue bandeko nanga to solo la toko zonga ka na système ya ndeko Kabila oyo ke boke na dialogue bosali partage ya bagato bozongi si lisusu baye o babande ko boma ba congolais bozongi si bango susu na ba faire lokola ba Rwandais po ba Rwandais ba ko imposer biso ba kota na ba institution na biso nyonso tout. Alors que tant que bango okota na institution biso nyonso tout et bénéfice ya ba Congomani et ali wapi. Au moins que République démocratique du Congo ezozonga kaka na sima. Et on a le toujours tozwa l'indépendance. Mais tozala kaka na sous en otage ya ba mindele. Nyonso tout oyo ezalika mindele nde ba derrière ya batiweri oyo ya est pona nini ba bénéfice na bango. Oh Congo eboyi mboka moko te baya ko coopérer na matière etali ba minéré. Ngana lobaka toujours boye. Bisote ba congolais to lobisaki na nzambe sala biso ba congolais to tia richesse nyonso tout na kati ya Congo et ali bisote. Et ali nzambe yemoko mutaligaki ko tia richesse ona Congo mais ba richesse na biso yango nande ezolukela biso ba problème. Sikoyo awa lorsque bayi M23 ba koti na Masisi d'abord babandaki déjà ba misu ko violer ba maman na ba jeune fille no moni wapi bayi wazale le temps ba comprendre bayoki makele ba cri na kati ya zama nde tango baye ba meki ko récupérer mon nombre o yaki liboso lo liboso yaki wana ba cercle bango ba récupérer bango ba poudroyer bango yango moni ba mort yaki belé mais gloire sora ndi a Dieu biso awawa en tout cas vraiment kimia écoute mais to banda ko zela communauté internationale ba sala déclaration ba sali déclaration mon côté to zeli Union européenne ba sala déclaration ba sali déclaration te de place to ko comprendre que
ba jeu oyo to théâtre no sezo le kanakatu ya este ce sont te ba commentateur. Donc Rwanda wana aneka ka mutindami aneka lokwa ma pousse moko boye mais ba mama na likambo ezali toujours communauté internationale et Union européenne. Mais gloire soit rendue à Dieu aux ali nouvelle ya bien oyo en tout cas ministre nabiso ya défense musala zo sala oyo lelo oyo bake bazo déjà ko poser déjà ba base oyo ya Chine na Goma na ba kwenyo surtout oyo ezali touchant. En tout cas vraiment merci même na gouvernement chinoise na acte oyo ba poser oyo ba sali ko arrêter hémorragie na katu ya este ba tchétché ba base na bango par-ci par-là siko awa tozo leka siko so kebite to ko kota ti Rwanda na ndenga masekité parce que awa biso to memeli bango na système que non to sala cesser le fait bino go sala de très beaux zonga comme ça to vanda autour de table to solo là mais bango balingi te balingi ko anticiper comme ma biso kaka par force biso to continuer toujours kokufa. Botala bino moko au moment où je vous parle Congolais abanda kokufa bila o exact ko bata ba 21 000 personnes disparues o bakufi. Siko banga songi sabiso na système ni nazo ba toujours système yakala. Donc mundele aboyi RDC ezala na indépendance nango mundele aboyi. Na ndenge pe tata ekolo ndenge zo kumbela makambo mundela boyi do baboyi congolais azala na monopole to na centre ya ba richesse na bango moko baboyi mundela boyi mundela bolinga bongo te po ebi ke soki kongola komo contrôler ba bien na bango moko une crise kokota na Europe do ba moka tu na crise kokota yango moni bazo créer toujours terrain, faut ba créer toujours climat ya mabe pour que ba kongomani batikala toujours na cercle moko oyo tozalaka toujours na sens ya ba esclave do to vivre toujours na kati ya esclavagisme yango kongomani bisika no sokozala fo boya système en tout cas biso no surtout faut to mi beta poitrine to lo ba tozali ba yiwazalendo faut to mema mbongwana na kati ya mboka na biso to Congo République démocratique du Congo parce que to kufi mingi bosomo na bino moko bitumbe sali na ba mboka boye okomona Union européenne communauté internationale ba réagir rapide voire même ba bisika o ba bitumba ezali tendete na ba Tanzanie na bitumbealité moko mona ke bazo renforcer bango mais biso oyo bitumba na biso e wumeli bandakal conflit wapi ya ba minéré mais bango bouche be po ba yebike soki secteur ya est kimia ekoti là je vous dis soka kimia ekoti na ngambu ya est bino boko mona ke Europe ba mboka na ba paya mpia ki koti et crise ekoti makasi alors bakoluka toujours chaque fois ba créer toujours tension. Il y a insécurité pour que bango toujours basala toujours na monopole il y a que surveiller République démocratique du Congo mais nzamba za la kajisa no ba toujours nzamba za nzambe ya Congo oyo ke akotika jamais ba mindele ba continuer kozwa Congo na biso en otage yango moni biso nyoso totika d'abord ba sentiment ba parti pris o nga nazali muta parti boy nazali muta parti boy o ezali kambu ya ba congolais parce que na lobaka toujours biso to na mboka mususu te soki lelo awa Congo e yindi ngai na yo to kokende wapi mais tozana batu oyo ba politicien mususu bazana ba double nationalité voire même batu mususu bazana ba nationalité misato OK soki yindi azui avion akena mboka ne mususu mais ngai na yo mboka ni to kokende o lelo o Congolais ba ate so ko yinda e yinda nango e yinda oui mais tout na bateau ba participer na guerre tout na même so ko za ba ndeko bazana est kuna benga bango otuna ba ko yebi so ke guerre ya mabe donc guerre eza mabe oyo okoza lozana même na mbongo boy
D'abord plan ya guerre et qui d'abord économie ya mboka. Tala lelo oyo tellement bazo pousser RDC à que na négociation RDC azoboya ko dialoguer avec Rwanda, mais tala nenge ba créer la biso ba virus. Na lobaka ngo la fois passée ba créer la biso virus ya Ebola, ba créer le biso sous virus ya coronavirus ya corona. Lelo oyo ba créer le biso sous virus mususu pona nini ba empêcher kaka économie ya Congo et matate. To économie ya Congo ezala stabilité. Non ce que ça la position que non il faut que le cabotage comme ba vaccin comme tu par-ci par là, tout ça ça demande de l'argent. Ah non surtout là bazo ko empêcher tata ekolo a réussir kenkena na yete. Do bazo ko empêcher pona ko pousser ka ke andima oyo bango balobi tokende na négociation entre Rwanda na biso o tata ekolo alobi a ko négocier ata mukolo moko te na bayi M23. Donc biso no sope ba congolais tozali même langage, toujours parler même langage na mokonzi ya mboka, to ko négocier jamais na batu oyo banda ko boma ba congolais et kino lelo baso continuer toujours ko boma ba congolais. Biso pe to ko répondre bango kaka na ba acte o ba poser parce que sok lokola bango biloko ba phase o bazo kumbela biso. Bango croyant que biso tozali basi biso toko zonga sima toko lemba tobi bon ça va tokeni na table ya négociation wana bango bimba tamakasi non biso toko lakisa bango ke RDC ezali eloko ya makasi si tobi loko o ewuti Russie o ewuti Chine lelo o Chine a pesi biso lisusu ba drone ya vitesse ya makaba drone de sopiko de surveillance ya vitesse ya makasi eza na vitesse ya ba 5 à 10 km outi Chine et yeba technologie moderne, la technologie ya sika o ba pesi biso yango pour que tout ça la fasse na guerre wana yango moni biso pe to ko coopérer kaka na ba mboka oyo bazo compatir na biso ba mboka o ba ikoyokela biso mawa batali ba congolais non ba ko continuer ka ko kufa te esengeli to ya na lumba pour to pesa bango maboko bozo mona RDC ezali entouré na 9 pays voisins. Mais moi je vous dis et je vous rassure que tous les 9 pays voisins bazali ba traître donc bazo bundisa biso. Or na lobango toujours histoire loba que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oh gâchette eza na Congo. Donc ce Congo déclenché Afrique mobimba par terre et au côté même en Europe. So awa nazo ko interpeller même ba dirigeant ya Afrique. Et c'est n'est pas à la soudée. To parler même langage. Au monde que même les Européens wana ba ko mega ko sakana biso li susute. Mais biso mo ko ne toujours tike la bango couloir ba kota. Toujours tike la ba Européens ba kota na bango ba sakana biso. Ngo moni to ko zalaka kaka na sous en otage. Dès que mundele alika makasi to ko zalaka kaka na sous en otage. To ba ko continuer kaka kolela. Ah biso etala kutu boye, etala boye. Mais ceux qui bisonnent en Afrique, nous parlons même langage. Tant que tout ça, même monnaie na bisonno écolier ma Afrique mobimba. Ya to sali banque moko oyo tourner ka monnaie ya bia makaka. Donc ko ndeti franc congolais ezolia na Afrique mobimba. Moko mona biso ba mbongo ya bapaya ezokota anet Congo Brazzaville ka mboka moko mukie. Mbongo ezokota awa biso tozolia mbongo na bango na facilité. Mais biso franc congolais na biso eshuka kaka awa na kati ya république kaka na RDC zo tourner ka esika moko et tourner na esika moko mais komona mbongo bapaya eye awa et salirage tourner pe tozo sepela mingi na ba mbongo bapaya ke mbongo na biso moko. Alors ba peuple africain tout telema biso no surtout un seul homme pour to casser hémorragie wana parce que même ba dirigeant au bazan Afrique les ba dirigeants africains bango pe ba yela COP. Moi je vous dis ba yela COP. Ba yebike soki ba telemeli minele bango COP na bango pe ko beba. Donc ako tala kaka moka o ba telemela ka minele makasi ba président na bango na ba umela ka te. Alors mundele ayaka na Afrique aya na mbeli ya minu mibale mbeli ya double tranchant na benga kango.
Mundele koya azo sekisa yo mazo lia yo cesse. Donc awa zolo ba langage mususu koto pe azolo belelo langage mususu. Alors nana ko sepela mingi soki ba pays ya Afrique tozabo moko. Pour mundele azo lingate ba pays africain biso no tozala au même langage, to parler même langage. Pas dire que to parler ka même langage bango mbia ke koti. Alors mundele faut ba créer toujours ba désordre. No moni wapi awa tata ekolo fachi beto alget ko la musa ba président africain na peuple africain qui totele mapoto bimana kati ya sous en otage parce que mundele azubi sope en otage to comme esclave pendant temps moulayi mundele a utilisé biso trop pe a utilisé biso so utiliser pe na biloko na biso esengeli skoyo conscience ya ba africain ezonga afin que biso moko tozala ba bénéficiaire ya ba œuvre na biso de richesse na biso ezala première priorité pour ba Congolais net RDC priorité pour na ba Congolais mais lelo awa ce n'est pas le cas lelo au moni même opposant o ya biso awa Congo est allé toucher et allé agresser par-ci par-là mais ozomona même ibande ko na biso o bali ba Congolais bango pe bali na kati ya koteka image ya mboka na ndenge ya mabe. Au moment où je vous parle dialogue et ali mabete na mboka parce que même na ndaku soki dialogue etalité makambo pe tambola ka ndenge esengelité il faut dialogue ezala to solola ka to yeba place nini fa ezali place bubwe mais dialogue ekoki ko zala te na ndenge oyo ba soi-disant ba opposant bazolingela ba kumbela biso tomoni awa fayula uti libanda ya mboka États-Unis aye awa population e yambiye bolandi discours na ye azosenga cohésion nationale mais na kati ya cohésion nationale mama na boreza na se wana donc azo parler bino kaka sikoyo nde ayoki souci ke ba Congolais bazokufa mingi bakufi mingi na est donc kaka do ba Congolais banda okufa bandaka mais aye koyoka souci kaka siko to yebite na États-Unis oya kei ba rassurer ye nini oye pesi courage ya kozonga na moka asengi dialogue pe dialogue wana bango bazo senga yoka ange bazo kumbango il faut ezala na ba prêtre catholique pe ba ikolo bake ba iko senga dialogue te pona bazwa gâteau mais or toyebi makambo ndenge salamaka na mboka ono bakomi ko avouer non je tozo senga te poto za tozo après primature non mais or biso toyebi ba dialogue nyonso esalama na mboka o ezalaka toujours na intérêt ya ba politicien intérêt ya peuple place wana e alaka te botala bino moko banda to banda dialogue ya Eden Kojo kino lelo et ça boutura kanani pour biso na biso ba Congolais toyoka na kate okomona ne ba français ba lobaka le linge sale c'est lave en famille tozongi mukesi matata ekolo tanga zui bâton de commandement mais asala ki appel na batu nyonso na ba yi opposance bengaki bango boya to sangisa makanisi poto bongisa mboka biso toza lokola abi bango tala tata ekolo abengi kazali domestique ya ba Congolais. Alors mutu nyonso tu o alingi yepe azala mwana musala ya ba Congolais parce que ba Congomani ba yeba te biso tozalaka na pouvoir biso nito ba chef bato biso totiaka bakamba biso topesaka bango mandat ya momentanément peuple akoboto la souveraineté na ye c'est la souveraineté ya peuple ne mute se primaka do tokoboto lango yango moni bazonga kaka epai ya peuple pe bayaka kobata mana sima ya peuple mais sofu mituna ba opposant no so bayaka ko manipuler biso population peuple faut tuna sikoyo banda ko manipuler biso tozana nini sikoyo moni ke peuple tozo tourner ka esika mo balobake bitumba ya banzoko mais matiti ndezo mona passe
donc biso peuple nde mona passe tangu siko a biloko iko mata yana ba konzi belé ya yebi prix ya litungulu te aoyebela ngo ayebi prix ya mapa te prix ya carton Thomson o ya yebi yango te ye nyonso baya kotikela ke na ndako nyonso baya kotikaka esengeli ba congolais to comprendre que biso ne to komona passe alors kaka batu wana o bazolinga biso to mona ka passe kaka batu wana nde lelo ba yaka vers biso ba kosio na mo eloko ezanga mutuna makolo pe ba yebiso kete lelo biso nde photo bongi biso nde to ko bongisa ngambu boye ba BBC qu'est-ce qui prouve que tango bino boko zwa bokonzi boko sala koleka o azalaki point d'interrogation yango moni lelo oyoyo Fayulu akomi ko sala déjà consultation na Faden House dialogue nanu ezate mais ye na Faden House azo sala consultation déjà pelobi la porte est ouverte à tout le monde batuno soboya a consulter bango yango moni place na je sabino nini oyo États-Unis elaki Fayulu o Fayulu yena courage nyonso tout pe abandi consultation na Faden House nini ezo ko rassurer yango esengeli na pouvoir en place il faut azala éveillé na yo to chamaboko ngai na yo to parler même langage pour Congo oyo ebonga to wuti musika faut poser la question depuis toza lipanda est-ce que Congo ezana évolution to Congo toujours tourner esika moko parce que même guerre au besoin na guerre au ya est et ali guerre oyo te imposé par ba congolais na bango moko ba congolais mais ali imposé par ba occidentaux pour na bénéfice na bango ce qu'on tala awa moi géopolitique moko oyo basala biso batindiki Kagame bwaka bali na États-Unis que non yo zana yo innocent États-Unis muto azobundisa Congo yimtaza na base ba congolais ba continuer toujours kokufa balongwe wana kaka le même Kagame ayeko sala déclaration na si j'ai une bonne mémoire na TV5 Monde alobi ke guerre oyo ezali bisote ba Rwandais ba tutozoko ko sala yango mais ce sont ba congolais bango moko nde batu bazomi bunda donc tuzo bunda biso na biso ba congolais pour nani ba yeko exemple ya Corneille Nangaa or ba Corneille Nangaa bana bango be étiquette ce sont des occidentaux ne baza derrière bango bazo financer pour na bénéfice même ba Corneille Nangaa nde bazo bunda bongo so lelo obitumbe sil peut-être ba kozala effacer bon mona ba tête mususu to ba fiche mususu ko bima oyo et quoi imposer makambu bani en tout cas bazo signaler ngai en tout cas TV ezali ngonga to komina suka ya émission na biso na ko sepela mingi na bandeko oyo bo continuer kolanda biso na lobaki toujours ne bandeli pe na zo zongela yango pour na ko rappeler bino ba titre na biso après pour bandeko peut-être balandi biso na retard na lobeke na lobeli makambu mingi o Italie est du pays o na masisi oyo ba yiwazalendo na ba FARDC na paro ba yiwazalendo na ba M23 bazo ndongo na kuna o na pesa bino bilan c'est 500 morts na ngambu ya ba M23 pe na lobeli ndenge ni Fayulu ali koluka ko azo consulter batu na Faden House nous surtout on a par rapport il y a ba voyage na utaki na ngo États-Unis to yebite soki ba garantie nini ba PCA pe na beti masolo na ndenge nini occidentaux bazolinga toujours ko manipuler biso to toujours na sous anoto za toujours ba esclave pe na beti ndenge nini ba tie ba base ya ba Chine ba tie ba base na bango na ba point no surtout oyo batomboki bazali en tout cas vraiment na pesi mbote nanga mingi na tous les diaspora au bolinga la réserve de l'IDPS Gelor Sambia kune Congo pe na pesi mbote na bakongomani nyo surtout pe na numéro 1 président AI à UDPS na pesi en tout cas ba mbote ebele
Mon numéro plus 243 81 35 68 006 plus 243 81 35 68 006. Je dis et je vous remercie.